Merci Balandinho Social du Congo, merci Nakabouya, merci Nabino Obo Pesabiso confiance, merci Nabino Obo dans la émission du début jusqu'à la fête. Tika que ce qui ça Mbala Liboso ya Kolanda Moko ya ba résistant Mobundo Liamboka na Kombo ya Renaud Mimbenga Misala, beau s'abonner massivement et puis beau partager ma émission, ma j'aime Nabino. Ils ont une manière PO Yoboye. Il y a pour soutenir Bisso na kati ya émission nini tosolo be alelo bande kuranga likambo pasi na mawata tosolo ba que batu o balinga biso te lelo bo comprendre que vérité ate umeli et finisa toujours ya komona na miso batu to banana makambo zo lekana kasai boyo kaka baila biso no to ye makambo kani makase se masangu e koso batu bakolia biloko bakolemba na régime kaka o ya tisike tozana mo oyo lelo ndenge nazobisa bino awa boye moto ezopela saki ya fufu na kasa ekomi na 400 000 francs, saki ya masango ekomi na 500 000 francs congolais. Erreur peut-être pas 500 000 mais 40 000 francs congolais, 50 000 francs pour la mafufu. Alors la condition oyo boye vie ezo matase ko matal mbo komi cher batu baso wele la biloko akolia batu bako luka même mai oyo boye mai za na fleuve Congo awa boye mais bota la régime ya Tshisekedi kuna ya zomona makambo wana azomona yango te lelo nde tozolo ba abo situation ya vie ya Kasai ekomi osali penza boye obwaki mena munoko bande ko na biso oyo boye okoka kaka mo mai mukwato mbolo musala malamu mboke zo avancer mena munoko tozo souffrir ensemble biso na bango nyonso oyo boye zali ni fruit ya tribalisme oyo Félix a inculqué bandeko na kati ya mitu na bango ke ata sali mabe bamona ka mabe wana te Félix azosala na kati ya mboka oyo tala bisika mboke so kende lelo na aéroport ya Goma massa sebeti na butu alelo poto ko malelo mardi ba M23 ba fungoli feu na basoda ya République démocratique du Congo mais pas ces gens qui basoda balingi ba bunda bazo pekisa bango ba bunda te ba avancer te bosko to so mituna nani azo pesa ba ordre wana lelo makambo zo le kana assemblée na Sénat boyebi yango mutu azala ki soki parsec na bureau ya Sénat balongoli penseaki congolaise bazui rwandaise moko batie na kati ya motu eloko wana ya Sénat sur deux hommes tout réellement banani bazo diriger mboka oyo bo est-ce que mboka oyo sous ça ba congolais ou bien mboka oyo déjà comme na ba rwandais nde motu bazo diriger nyonso etali kaka non ba se proclamer ba moko na présidence ya motu ya RDC yango bozo mona biso tozo bengisa bino ba jeune bobi makambo ya kati ya distraction lelo oyo boye monde entier bomoni ke Chilombo tant bana ko biso diplomatie na kena mboka boy na kena nini boy tangu même na début ya pouvoir ya Tshisekedi Chilombo bato mizuzu bakufa pona makambo po beseno pourquoi yo lingo me mabiso na SADC na nini na EAC pourquoi pas to consolider ba relation na biso na SADC e bisia oyo boye bato wana Namibie Angola ba pays wana Afrique du Sud ba idaka biso mais Tshisekedi lokola déjà zaki animé na nationalité ya ba Rwandais déguisé à Congolais Félix azwa mboka akena kokosa ngo na kati ya EAC lelo oyo boye tokomi koyoka ono bande ko bokende te kosanga na ba Uganda baya ba Uganda batu wana baza porter solution te pona mboka na biso si pas batu wana tinenge bazoya avec un intérêt bazoya avec objectif na bango parce que bango nde mutu baza ko luka ke non instabilité insécurité wana et demeurer plus longtemps possible pour la nini parce que eza ko profiter na bango bande ko na ba congolais tala bisika mboka so kende mabe lelo oyo boy avion ya Air France avion militaire ya ba français papa mona ke tango tozo senga coopération na ba russe to senga kango ka pambate parce que tozo tala niveau mboka ndenge zo kende bomoni na Djerban na Tunisie bisa oyo bo sommet ya francophonie salemaki Kagame bavandi na Emmanuel Macron table moko kota koti ba ko solola lelo nde tozo ba awa na aéroport ya Bagota
ya mangota soki nini na aéroport na biso ya Kisangani. Avion militaire français ebungi et atterri na kati ya aéroport wana ya Kisangani. Bafungoli na kati avion bamoni ba munition ba roquette ba minduki oyo boye tango ba questionner batu wana balobi avion wana esalaki ebungi destination or ebana kokende ko fournir ba minduki wana na kati ya Uganda. Si réellement ba français bazaki front na biso ndenge Tshisekedi na batu na bazoloba biso tolobi to soma minduki ba français ba boyaka yango tango bakendaka na 72e sommet na ONU. Tela bisia oyo boye batu oyo boye bako kosa Tshisekedi lokola yebi na ye peut-être maîtrise makambo te azale kaka bindima bisinya or batu oyo boye bako sala politique ya encerclement bande baza ko encercler biso parce que boye bi yango ba angolais ba Congo ba Congo Brazzavillois ba Zambia banani batu wana bazali au service ya ba américain na ba français pona nini parce que ba français mutu baza ko pesa ba ordre. Ils savent que les Congolais sont de peuple moko peureux. Bazana ba dirigeant oyoboy. Balingaka kolata, bazana ba dirigeant o bazana barba, ba dirigeant oyoboy. À tout moment linga ba voyage, alors botal la bisiga oyo ba français baza pour kosa Tshisekedi. Un avion militaire français est atterri dans l'aéroport ya Kisangani. Na kati wana ba kuti ba biloko bibundele bele bazoka na ko fournir ba Rwandais oyoboy, baza ko bomba bande ko na biso. Alors par là qu'est-ce que nous pouvons dire? Bino ba taliba o bolingi mona kimona meso. Bomoni bisambo que sokende. Sur tout bango, non, nous avons de très bonnes relations diplomatiques avec la France. Nous avons de très bonnes relations avec les Ougandais. Nous talasiko bo bato bino bozolo baké. Bozona ba relation malamu, botala bisiga oboy, batuana ba balukeli bino. Ya qu'on a mis oboy. J'ai suivi même Batuya Tshisekedi. Kono élection na mérite oh boy et sa priorité parce que et là que sa priorité ezali situation sécuritaire ya mboka oza kolekana côté ya Goma Bukavu na côté wana sur Bunagana. Oh le Bunagana c'est plus de 60 plus de 6 mois j'allais dire. Ce que nous allons continuer à vivre dans la situation de sécurité. N'est-ce pas que Félix Tshisekedi doit créer les missions de sécurité? Insécurité oh depuis kalanga na banda ko bakeno batu oyo boye bazana bonne volonté te po ba yebi ke bazana bila oyo ba ko présenter na peuple congolais te baso créer cafouillage magouille pour que non ba kene na dialogue na 2025 oyo boye et ko ma élection tina ba 2026 oyo boye Tshisekedi ya kozala wana lelo oyo boye boki makambo ba lobby. Félix à se sentir coincé, il veut maintenant rapprocher batu FCC la Muka société civile boya to vanda to solola to kene na transition parce que situation en mboka ezako kene mabe. Alors na raison na bango bazo banini to kene na élection te parce que Bunagana Minembwe ezana no sous contrôle ya ba rebelle wana ya M23. Peuple congolais tellement fungola miso babandaka kaka boye bazo meka baota la réaction kusuka ndenge nini parce que na minute oh bosoki bondimi transition tina 2026 mais ça déjà mandat mobimba. Parce que ceux qui besoin 2026. Oh Félix a aussi la transition. A aussi la transition na banani. Brassage déjà besoin de la communauté internationale. Bazo ti a pression Félix andima dialogue. Na kati ya dialogue on a na bisa bino camere azaki na rôle. Oh botisike de bisa bino que dans les jours à venir camera a un rôle important o a rejoindre na mboka oyo boy. Ndebo mona camera kendaka na Bunagana. O epet ko zonga na ye à lobby pour na trouver solution, il faut que ça un dialogue triangulaire entre RDC Rwanda et Ouganda. Regardez bisika oh ba politiciens congolais, na ba politiciens étrangers autres ça ba na kati mboka bazo mabiso na ba système on a pour que non ba Rwandais ba continuer toujours kozala na contrôle ya mboka na biso. Il y a quelque chose qui s'est passé Tshisekedi kanaki na ba ko inauguré makambo ya Sinel électrique. Tant on a bana ko ba ke gouverner ya ba Congo oyo bozo muna ye oyo boy ba changer ba kombo. C'est Rwandais na basango bozo mona ka bango oyo boy. Ba kota ba infiltrat na kati église, na ba église de réveil na ba église catholique parce que monsieur Batouane ezali ya ko conquérir RDC ba komisa yango na contrôle ya Batuchi. Bino bozo na kati ya distraction. Article 64 de lobby est très clair. Pas d'élection, pas Tshisekedi. Avec élection, pas Tshisekedi.
donc sur le peuple congolais batu oyobo bazo sala déjà bazo meka to meka non batu oyobo nde bozo mona wana Denis Kadima oh non et voilà to kenena nous makamu oyobo ya seni formation ya seni eloko eza kuna te na seni eloko eza kuna te na kati ya seni. Alors si vous croyez que batu oyobo bakopesa bino élection oyo ba Rwandais ba biselele ba otoye ko akokuta na Paul Kagame kamingite qui ne connaît pas biselele na mboka oyobo biselele c'est un sujet rwandais qui travaille pour le Rwanda tant bozo luka ba Rwandais bazana Kabila bakengo wadondo maman na bango bazaba il semblerait que maman kengo wadondo za d'origine rwandaise biso siko peuple congolais au lieu to telema ndeko Brino. La situation en Boka Obino Bozolo Baboutumoyi. Qu'est-ce que nous devons faire? Tolobi peuple totalement. Marche pacifique et qu'on sa solution parce que marche au pacifique aux autres continuer comme ça du jour au lendemain. Bon mon ami que non marche pacifique et ça na Katanga. Ah Mboka oyo Mboka bana Mboka ba frapper. Depuis quand tout le monde marche ça na Katanga. Moi na motion na botoli civil abotoli militaire munduki aotambola nango ko sacrali donc ça sabotage na armée na biso tala régime Tshisekedi régime ya Sony koto bango mako oh non président William Ruto aye pour na trouver solution pour na est ya biso lokola Félix na ebité na ngo vraiment est-ce que batu ya Tshisekedi oh vraiment à part ko ibambon boko conseiller Félix dès que non William Ruto azad d'origine rwandaise. Félix c'est pas na monoko Félix batu so bakomaka ba frère na ye mon frère William Ruto mon frère Kagame mon frère Emmanuel Macron mon frère abosani ka ba président na ba frère na été ils sont ses homologues dans la confusion aux akolekana na kati ya Tshisekedi. Félix c'est là je suis très heureux avec mon frère parce que aeko changa un coup de main parce que aussi ça va 1-23 William Ruto yemo kwa za rwandais basama lukonde oyo basama d'origine rwandaise maman na bango bota on na force sama lukonde mutu a proposé ezala Paul Kagame tango zo sala bino ba fête ki bouge ono to be ko kanga photo na bango est-ce que ko boya ko kanga photo na ba Kagame est-ce que yangonde e boisa ki que non sama lukonde abo ko kanga photo bo ba photo to mona ki a police za nini tala bisika bazozo ba biso bande kulangai Tshisekedi est l'axe du mal. Tshisekedi c'est le président le plus incompétent, incapable de sécuriser les Congolais, état de siège depuis la déclaration. Qu'est-ce que l'état de siège ramené biso na kati ya mboka? État de siège me met biso sur un problème. État de siège et biso lisusu ba dossier oyo boye et ça incapable incalculable même pour résoudre yango. Nous sommes nini famille ya Tshisekedi bazo profiter ndenge bazo lia mbongo nde bazo voyager mais bazo se soucier de loko mokote Kasai bazo kufa nzala saki afufwe mati saki masangwe mati batu bazo kufa nzala na Kasai kuna Félix azomona ngote bon luka ba schéma mususu peuple congolais bon longola idée na bino pa Tshisekedi na ba Augustin Kabuya parce que nyonso zo le kanasiko bona kati ya IDPS eza eloko oyo boy ezaki déjà préparé pour que ba ko ambrouiller biso yango nezo senga na yo mona Congo otelema ozwa conscience parce que na mérite oyo boy na IDPS bazo préparer déjà rébellion fesi mukoko aloba yango ba milice na bango bazana na déjà siko yo vandi ozo kanisa ke soki ke batu oyo boy ba leader politique na biso ba ke na transition e kozala kaka bana na bango botala ba nomination bimi abu bati achemona na ye mboso achemona na ye ba mandat donc kaka bango na bango ba chebana na bango ba pisu mabilu siko biso siko bobana ba bolana na kotia ko kanisa biso soni na mawa Tshisekedi azo banga parce que abi ke na ko gagner te il faut tricher Félix azo sala forcing Sony bota la forcing Félix azo sala awa bon. Qui peut dire à Félix que Félix a remettre les sous batu bako makokanisa Kabila Mobeko Lukonzi ya mboka oyo cour constitutionnel lobby est incapable à juger Matata Ponyo beke Matata Ponyo c'est un sujet rwandais ayiba mbongo ya masangu ya Bukangalonzo
bota la mibeko mboka ndenge ezokende bandeko na ngai où irons nous chers congolais tolamuka Félix azawa na pona ba Rwanda aza pona biso te bandeko na ngai soki to bundite lobi ekozala trop tard parce que niveau infiltration continue na kati ya armée na biso niveau infiltration continue na kati ya présidence vous ne pouvez pas croire parce que lelo oyo boye batu nyonso bakomi ko défendre mboka na bango lelo ti bomoni William Ruto aye pona kotala bakare mine na ye Félix azawa na kaka bisinya azo tenir compte de que non mboka oyo boy tangu na kokende na kotikela bana na nganini ndeto zolo ba abo mwana Tshisekedi aza na Dubai na Qatar abota na match ye mutazo benga armée mais bana na wana bakeba ngotu na Qatar baota mondial siko biso abo kura malonga te nzela malonga te Félix wana zo yambaka ba président oyo bona ba émissaire ya Union européenne bazotinda Félix andi mako dialoguer na ba Rwanda et puis transition il fait ça les ma oyo bona kati ya transition wana Tshisekedi akozala toujours le président ndenge boyebi président ya transition et puis ba leader politique tout confondu ba ça d'accord donc ça c'est la trahison yango na bengi sibino to simba na to bundela mboka. Pas question de dialogue na batuwa na Rwandais. Pas question de dialogue. Tshisekedi il faut kende. Bino boko ndima dialogue, transition, nous allons souffrir encore de plus. Bota la makambo zo le kanakisa kuluna moyibi mbongo bazo yiba mbongo na ba ministère ba 80 millions depuis batu oyo bobaya ba yiba kambongo mukete. Kaka ba millions, kaka boy, bota la bandale séparée kaka muke ambule beti. Sony. Où allons-nous chers Congolais? Nous devons nous réveiller. Élection na Congo, eza solution te. Solution ezali moi na Congo bima na balabala tumba pine na balabala. Manifester kana na yo. Parce que Félix Nengaza na côté ici déjà ba Rwandais, ba Congo na Matadi na Kasai, bozo mona que non batuwana ba komi kosa makambo na kanda. Oh que non, ba Congolais il faut ba yo kapasi parce que ba yebi que non, ces gens-là ne vont plus se soucier de biso. Mais tout na biso to tchao que non, ba Rwanda ta vandi botami awa boye. Akobosa na ka jamais ba origine na ye. Si vous avez besoin de Tshisekedi. Et là, comme à déjà, Félix a échoué. Nous devons prendre notre responsabilité à main. Et on a bien ici, nous sommes en train de nous organiser bientôt là. Parce que moi, en décembre, je vais un enrôlement, mais enrôlement, on est et là, si à ta machine, il n'y a pas de besoin pour moi. Et on a bien Félix est un axe du diable. Tout sangi ça va fort, bah jeune leader tout, bah résistant, bah combattant, bah congolais, les ambela moi na mboka bino mbenga na bengi bino, to sauver mboka zo kenda kukufa. Mboka zo kenda mabe. Numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde boku benga bilo boza afuna boza na lukunga boza na tiang to sangisa ba idée to sangisa ba stratégie pour ko contrer batu oyo boy bazolinga bakene na transition na soki bakei biso peuple congolais intérêt na biso na kati kuna ekozala te yango wana bokomela biso ba idée ba stratégie pour que notre sauver mboka na biso ba marche oyo boy pacifique ils ont toujours pour profiter na Tshisekedi à sa kota bota la bato na bazotambola marche de santé nde ba mesana ko seka mais soki dozu kanda bomoni lelo na kamla bisa bino ba station ba total a eza ba français mais bota ka ba même français wana bango wana bazo minduki bazo kana kopesa pas ba uganda peuple congolais réfléchit au monde à l'ouest ngana bino to suki awa boy numéro zali wana na plus 243 81 73 11 702 ko benga biso ba idée ba stratégie ba proposition na mikolo za ko être na manifestation date na noyebanité pour que non to réussir makambo oyo boy ndenge souci na biso ezali ya soulèvement populaire matondo bandeko na nyonso Équateur bandeko ya Bumba Lubumbashi ba congolais banso bisika bozali ya diaspora nous devons nous réveiller car l'air est tellement grave. Tshisekedi azawana pour na biso te Tshisekedi aza ko travailler pour na état de l'est oyo boy ba congolais banso ba yebi que non ekozala toujours au profit ya batuana ingeta